babandi kola la bino ça babandi kola la bino butu mobimba yango na mutu ya Denise za ko bouger babandi kola le bongo babandi kola bongo ko bambua atia finga batu bambua yo finga kama mwasi Gisèle Kabanga mbua yo se fumbo bazola batu ba omoni batu ba moto o kabila bana otambola atambola na ba bazaki bela babana zo bongo bana basi bele ke bali kama na baki ya kobota na bota batu bele bana bango ba bimaki na ya bimisa ba video na bino de banda sa bino bo Joseph na sala ngo mutana filmer bango masanga na ya ba bilo na Denise yo le seul unique mutu o Joseph a pesa poa ake no koboma mutu atiate ezali chala mwana ba pesa ton 2 fois ake no kotela mutu atiate mutali boso atela musée atiate mutami bali na beko tanga parce que bana bana si akufa na ba problème atiate ba do nyonso batikano je so choix cela batu Oyoki elengi ya Congo tapelema babandi kola la bino ça babandi kola la bino butu mobimba yango na mutu ya Denise za ko bouger babandi kola le bongo babandi kola bongo ko bambua atia finga batu bambua yo finga kama mwasi Gisèle Kabanga mbua yo se fumbo bazola batu ba omoni batu ba moto o kabila bana otambola atambola na ba bazaki bela babana zo bongo bana basi bele ke bali kama na baki ya kobota na bota batu bele bana bango ba bimaki na ya bimisa ba video na bino de banda sa bino bo Joseph na sala ngo mutana filmer bango masanga na ya ba bilo na Denise yo le seul unique mutu o Joseph a pesa poa ake no koboma mutu atiate ezali chala mwana ba pesa ton 2 fois ake no kotela mutu atiate mutali boso atela musée atiate mutami bali na beko tanga parce que bana bana si akufa na ba problème atiate ba do nyonso batikano je so choix cela batu Bonjour peuple congolais, c'est bien moi votre humble serviteur Roger les combattants. D'ailleurs répondre ndeko na biso na moni comme na Kassereka. Monsieur Kassereka, ces derniers temps na mona yo na ba YouTube. Bon ça ba émission yo na je crois Eden TV. Na zolanda ondenge makambo o yo zoloba et tout. Mais makambo zoloba ça s'engage que toi yomoko oyebi ba vraies informations yomoko oyebi makambo oyo ozoloba donc makambo oyo oyebi comme yomozo bimisango mais ba makambo ngo nalandaki yo na vidéo moko boye la vidéo pour la première fois, on a dit comment Denise de Jossoy, que Denise de Jossoy a botana Joseph Kabila. Bon, ce que Denise de Jossoy a botana na Joseph Kabila. À quoi sert la bombe? Parce que soit à botana donc Joseph Kabila à l'époque, Azali président de la République démocratique du Congo, il a fait 18 ans. À ça au moins 3 mandats. La République démocratique du Congo. Bon, on m'a dit que ce qui a botanaïe, ils ont vie privée, mon frère. Ils ont vie privée là. Parce que si j'ai ceux qui te talent bien, Ndeko Kassereka, Yom Tobanaï ko s'attaquer na Denise, au côté de la vie privée là, même si y a botana Joseph Kabila. Natal Gamea, qui parle à ramonter, na ça on a peu commenté mais et là ça n'a pas si na moni vidéo o sali ndenge ozako s'attaquer ndenge babiloko zo bilisa on comprend mon frère oza mobali mobali ba pesa biso loko de tandinga to benga kingodi ezala pona ko maîtriser les sous makambo omoni ba vidéo oyo sali boye Hermogo, tous les parents, tous les banda, tous les basi, tous les bandeko basi, tous les maman, et puis, ma ça boye vraiment.
c'est pas digne, quoi, pour un homme. On peut se un conseil gratuit. On comprend? Ceux qui délisent à s'attaquer qui n'a eu, parce que, yo boutoubané qui le banquier délisent, boye, à Botana, na Joseph Kabila. Et vous se délisent à Botana Joseph Kabila, en bon point. En bon, on a plus en bon, peut-être, deux peut te yo, comment? Mais, yo boutou yebi. Pour cela, la nuit, bien, au réclamateur, je le comment, preuve, faire une vidéo là-haut, au bide, bêta kayo, bona boye, au loma, makabo belé, au lelo, et rendre yo, un peu, bon, yo mo yebi kaka, quoi. Donc, vous avez ma colère, la mona yo, ça va vidéo belé. Mais, à l'époque, il n'y a même pas longtemps, quand on a checké le procès à Kabila, mais il fallait aux alana, au biba témoin. Au biba témoin, au pèse ba argument, on va. Mais, si vous avez les calabas, vous avez les calabas, à dire, il y a YouTube, vous avez ça la émission. Est-ce que les autres ça est fini? Et puis ça est fini. Parce que si réellement vous détenez des fausses informations qui aident mon justice, ou le bakuna, ou ebisa justice est montagne en salle. Vous avez que bozo babakabu susu, bozo kota mamsusu, tabakabu bozo bibisa o, et sa propriété. Na pession conseil aux amubali, et ça na babilo susu, ils en ont importé. Pour les caca, pour ça, la émission, pour le bon. C'est pas, c'est important, c'était. Tu as qu'on loba, Makabu, pour tout sauver Congo. Tout sauver Congo. Tu as le Makabu, Lelo. Guerre, on a S. Tu as récupéré, pour Goma, Bukavu, ou Vira. Makabu, on le Lelo, qu'est-ce que nous devons faire pour tout renforcer, tout construire encore armée est une chose très efficace. Parce qu'un pays se fait respecter par son armée. Les accords pour la main. États-Unis a qui mis à place place où États-Unis les caca, ils ont un scandale. Tout le monde va accord, tout le monde signé l'accord, hein, Thérèse Kaikwa, tout le monde va présent Félix Doha. Ce dernier temps, tout le monde est présent qui est dans les États-Unis. Azogi, il y a bien écouté la Chipoy. 2 jours après, ouvrir les couilles. Armée la chose, ils ont infiltré. Gaba Kamouka na Golo, Lelo, tous les bateaux, tu dis que nous, Baba Nilotique, il faut qu'on l'ouvre là-bas, on continue à payer. Bien que ça, là, bataillon, ce Koufa, bataillon blindé, na Bazamou, et Koufa, commando, na cassette à la côte à côte, la parachutiste était Ekoufa, marin, Bazasou c'était Ekoufa, police, Ekoufa, Fatassé, Ekoufa, armée terrestre, Ekoufa, tigre, Bouddha, Naliko, Nyosu, force aérienne, Ekoufa. Alors, faut recruter, faut former, armer la biso, pour se faire respecter l'Afrique. Voilà ma kabutoko loba. Igeta, mais pas de kobo la vidéo. Oh là là là. Denise de chez soi. Mande kobo limbisanga pour na salle de vidéo na sengle. Na salle na sengle pour Denise, asala ki na sengle ya mwindo na salle ya pembe. Na ebisaye. Denise. Na zamu taba TikTok te, mais na zo ebisaye. Moni bato finga ka ba mboa. Z kabanga mboa ya zareti mboa ya liboso za yo Denise de chez soi. Mwasi oyo Joseph Kabila zwa kakangi singa vandisi wana na ye na baninga na ye ba meli agene ba meli drogue basa drogue ba tombo kitambo ko silisa bazuyo balali bino lokola ba mboa yo pudoko za mwasi yango moni mutune beba ba drogué yo nono basilisi ko drogué bino basilisi ba kolala bino lokola bamboa apro leki na télévision pozoloba mbongo pasi
yo so ke toilette yo ka ngata niete ni do mbala mako wu poni duso ko matala munen yo ndo za est-ce que ko lunga pero on se comparer yo nanga ngara za na prison tuna mutu nyoso tuna prison awo yebisa na pavillon B ngam na baneko sombela batu nyoso tu mapa a pavillon tuna set kikuni ngai mutu na baneko somba savon ya kosukula na pavillon D boke no tuna nani gouverneur a pavillon D awo yebisa dino kana za mutu ko bano sakana ide ngana za la patron avant Joseph Kabila za la patron ngana za la patron ngana boya ko za la rebelle na mbujimai nganda na boya pour se comparer ngana onda ni bana ruba nanga dans l'autre émission je connais Joseph Kabila, j'ai un problème avec Joseph Kabila parce que Joseph Kabila m'a fait un film de yo ze logo teno ze sigana li dusu ko ma tala munene bo ko kanga nieti so ke toilette bi makabala mako bok donc ça Joseph ko mo zo tieso ke lali so ba mbo na yi ngana zana ba video ko sakana ngati so da nina no balance ma be ba to ba no suste za mbara so ko tanga ko mona na télévision on sabe e kasere yo banga zo muno on to la na ba bakange yiro ko la mboa ba tona singa ba to ba melidi amba ba meli ba sisi ba ko la bino ko ba mboa ba to ba la ba 30 personnes à 20 personnes ba ta moto wa Joseph Kabila yo ko sakana mpesinya mazoba zengi mwasi pene zengi yo zape mwasi yiba ko kotsa liboko taba kotsi butuna kate loko no omuni na mitsopo na ba fo place van mpesinya ma kusakana ngati za mbala suka ya ba de bolimisa ngosona de borde na ngafuna basidi